100% Mokonzi. Basi balala yonde. Bonjour la Chine, bonjour bana membre, bonjour ba maman autorité. Bonjour maman na Mokonzi, bonjour maman Norvège, bonjour Emela Dona, bonjour Souza Maba, bonjour maman Yvette Matondo. Bonjour maman Mylène Mondier. Ba mbote na bino nyonso ba batikali s'il vous plaît. Naza na musala na lina na sala na lobaka mwa likamoko muke vite fait pour na ko éclaircir vraiment kotalisa ba congolais. Biso ba congolais Kinshasa. Congolais ya Kinshasa. Na lina expliquer kama eloko moko. Karine depuis ça fait bientôt 2 ans azali suna Kisasa te. Azali susu na Congo te. So na obi Kisasa baka Congo mobimba. Azali susu te. Karine a komi na Europe. A komo vivre na Europe. Donc Karine makambutu au bando sala. Eza su a la congolaise te. Eza su a l'africaine te. Eza li susu te a la zaïroise te. Po na site de bino po. Bamisu ba comprendre. Bamisu ba comprendre vite fait. Bamisu ba comprendre te. Bamisu ba osalango ba analyse. Karine a changé mot de vie na ye. A komi na mot de vie ya européen. A komi na vie na ye ya européen. To komo vivre na européen. Même biso toza na poto. Loba kaka ozala kaka. Ozala ka na ebite yunga yunga. Yunga yunga bino boyebi yunga yunga. Eza ekolo. Ekolo. Siko na ba Congo so babinga yunga yunga na yebite. Lobaka ozala ekolo na nzombo pour comprendre makambo te pour ozala intégrer te parce que soko oye na Europe il faut ozala intégrer mais soko ozosala olingi ko s'intégrer te olingi ozala ka yunga yunga nzombo nzombo ekolo ekolo yango wana tozobonga te yango wana toza na ba jalousie yango wana toza kaka na ba raisonnement ka ya yunga yunga. Na minute où Karine a changé domaine, a comme une chanteuse. Et puis, attention, attention, c'est pas une chanteuse n'importe qui. A comme na bano ya babutama awa. A comme na bano babutama awa. La Chine, s'il vous plaît, bolimbisanga ba ba kozala blessé na katiawa, bolimbisanga ba na mamba ma autorité. Donc, Karine a changé ma kambutu. Lelo so Karine a koufeli mutu. A ovanda te 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Pour aller la mutu ango. Pour aller là où maman ou papa ou yaya ou leki. Bino batu bosala ba 30 ans, ba 50 ans, ba 60 ans. Nananga ale la mutu. Awana poto 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mundele ye moko a koufeli mama na ye azana morgue. Aye ko sala. Siko Karine azasu na Congo te, po asala matanga ya 2 ans, ya 3 ans. A komi siko na Europe, donc il faut asala makambo ezo tanga ma awa na poto. Même soki lelo akufeli mama ou akufeli yaya ou akufeli leki. Na nini bino, na nini bolingaka kolobela n'importe quoi. Boko bambela ye, boko lobela ye de toute façon, eko soate, eko sale lokote, eko changer lokote. Bolo ba yende mutalie yaya na ye, esa nango lokote. Ezala oye mutu, abomi yaya na ye, esa le lokote. Bozaka bando kika ba Satan. Boza vraiment ba vrai Satan. Siko bolingi ni Karine a salani, alata mukuya. Asa salaki ba makamune ava yaya na ye akufa. Asalaki makambo ava yaya na yakufa. Siko makambo ango azo sala, musique wana azo sala, azana manager, azana ba mindele, azana ba nalobaka européen, musique wana azo sala, eza ba européen batu bazo sala na ye. Donc il faut batu wana bafuti bambongo na bango. Mais bozo raisonner ou bozo raisonner te. Na yebite soki bo raisonnaka vraiment. Est-ce que bo raisonnaka vraiment congolais? Yabino makamutu ekomaka ndoki kaka lié. Mais bao baliaka ba vrai bato. Botiaka bango misu te. Oya kokosela makambo botie bango misu. Kaka pona Karine botie misu. Kaka pona Karine fo botia ye misu. La Chine nazo senga bino ba mama ba tata
bo kipe makambo bazoloba te. Bango nde baza ba sorcière. Bango nde baza ba sorcière. O balobaka sorcière bien aimée. Eza bango. Siko Karine asa salaki makambo programme wana si salamaki avant yaya na ya kufa. Pona nini asala ngo te. Mindele wana bokanisi ba opesa ba opesa ba rekire date wana boyebi ba mindele wana ba osala na ye. Nini boye botika nanu mwana bato. Botika nanu mwana bato. Akipaka pe bino te. Bozo mwana ke boliaka na ye. Bolalaka na ye. Parce que likambu nyonso o ebimaka. Il faut botia ye na kati. Siko elongwe siko yaya bato akufi na maladi. Ekomi siko Karine mutali ye. Bomoni bozangi makamba koloba. Bozangi makamba koloba. La Chine, bolanda te. Boyoka mitema pasi te. Soki eza makamba vrai, même soki eza makamba vrai. Ezo tala bango wapi. O ezoleka na ba famille na bango. Nana zoloba. Bango mo bazolia ba mama na bango kuna. Nana nga zoloba. Mais ya Karine nde eza grave. Et puis bazo kosela ye makambo. Mais biso la Chine, totika pe biyoka yoka. Totika pe bilanda landa, vraiment. Wana so balobi Karine alie yaya na ye wana nde esali bino mutema pasi. Tellement bomoni siko topesa tellement bango possibilité ya to salela bango ba émission yango wana mitema ezosala biso pasi. Mais non, botika koyoka mitema pasi. Karine fois ça là acoustique na ye ezalaki déjà programmé. Ezalaki déjà programmé et puis azosala ngona ba congolais te. Azosala ngona ba congolais te. Eza ba mindele. Même soko kufeli mwana wana poto oko kende musala. Mama ou papa oko kende musala. Ye moko mundele mama na ya akufi papa na ya akufi mwana na ya akufi atiki na morgue azo ya kusala. Bongo combien yo eza Congo te eza Congo te hein. O eza Congo te eza Europe. Eza Congo te ezali Europe. Boko comprendre combien de fois makambo. Voilà la Chine. Atiki bino wana. En tout cas, c'est grave. Hein? Vous parlez n'importe quoi. Vous parlez n'importe quoi. Voilà la Chine. À plus tard. Mais fashion de Nantes officielle 100% Mokonzi. Basi balala yonde.